para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, ono se pa ulonga kube. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise et votre maman qui bambote ebele bisika biso bizubino zambalo la ebako pambola bino bisika bizubino kimia na mabota na bino bandeko na ngai boboto pondeko na bandeko na biso ya katolike to bosani te pe kuna tokei na lombango mingi kopesa pe o tolobaka vraiment respect ebele matondo na ba chef coutumier na biso o basalaka ke sous le baoba eleka na ndenge ya tokose boyebi yango pe malamu to beti pe lo sete mingi na ba oya biso bana oya papa na biso o batikaka biso te bango basambelaka 5 fois par jour batiaka biso na mabondeli bandeko na biso ya ba musulman tolobi na bango penza ba salam ebele ba salam bisika bizui bango lelo tolobi toute tendance confondue bipa e bizui bino nzambe apambola bino babone na biso boumela nzambe apambola bino abatela bino na mabota na bino bisika bozali vraiment tokei pe na lombango oyo tolobaka topesi ba bonjour ba bonsoir na ba témoin de Jéhovah ba témoin de Jéhovah ba église nyonso boyebi ba neo apostolique bango nyonso tu wana ba baba ba église ba luba ya ba baba lelo tokanisi bango topesi bango pe losako lelo wana mama leki na bino tozali awa ndeko na ngai mukonusu pe na kosala émission parce que na meki ko placer caméra na sens que cuisine nanga mobimba emonana mais to moye eza makasi ezobimisanga malamu mingi te yango nazwi kaka mwa coin oyo pona tosala eloko oyo tokomela lelo oyo tokobetela ngo lisolo lelo mais bala sima tokolakisa cuisine pona moni bato ebele bakomelaka na ba commentaire la danoise osala ke émission na cuisine te obombaka cuisine pona nini lelo na koyebisa bino ke pona nini mwasi aibongi abomba cuisine na ye cuisine ezali eloko moko ya ezali pene eloko ezali lokola eza lokola kaleso ya mwasi donc il faut yo moko ebi ndenge olengela ka kaleso na yo ndenge pe bongi to lengela ba cuisine na biso fo ezalaka na bopeto makasi et puis yo moko ndenge eza wana est-ce que yo koki kozwa kaleson na yo opesa ngo moninga lelo tozoke na biso kana ndenge masolo kako to benga ka mwa conseil mwa nini na kati ya cuisine donc cuisine pona ngai la danoise eza lokola kaleson nga na koki ko partager kaleson ngai na motote
ngai même cuisine nanga bandeko nanga ezalaka pasi na partager yango na mobali nanga parce que yo mobali soka akoti na cuisine akokata biloko na désordre donc inga na préféra kaka ngai moko nazala na cuisine soki asengi eloko nga moko na lambelie likambo boye nga moko na lambelie na boyi te modernisme ese ekota bapapa mpe bakoma kolamba mama mpe avandi mais mpo na ngai nalobi te ke bolanda cuisine ezali eloko yanga ezali personnel même ibana na ngai en tout cas na soki bakoti na cuisine miso nanga etalaka kaka balobi mama otalaka nini parce que nalingaka te batika salite bakalinga bi eloko babebisa basala boye esepelisaka ngai te yango lelo tokokota mo moke tokosolola na likambo etali cuisine bandeko na ngai c'est juste oyo ezali kaka ba serviette kaka kwa oyo tosalaka eza vraiment bien bana batu ya Londres awa bayebi yango bokosomba ngo na boutique oyo bozala nango ebele vraiment ezaka moins cher elongolaka ba bactéries nyonso sokoli maboko opamusi nango na cuisine donc esalaka mpenza mosala ebele mpona maboko na biso ezala propre lelo tokosala mpe recette na biso oyo la danoise azolia na pokwa oyo ezosalaka etai nanga mpe nakoma kokita nakoma mpe na tai moko ya bien nazongela tai oyo ngai nayaki nango lere nayaki na mboka oyo nayaki na tai moko ya malamu mingi mais naye kozwa bapoids na mboka oyo yango namoni te nazongela tai nanga ekosala bien kaka ndenge nayebisaka bino nasi nasangisaki mpona nazwa temps mingi te tozali na carafe na biso bino mpe boka mutu bolakisaki nga bolobi la danoise babenga yango carafe napesi mama Janine Agba ye moko ayebi kombo na ezaka makasi mama Janine bambote ebele alobi la danoise babengaka yango carafe voilà soki oza na carafe na yo ka nde nalakisaka bino donc na kati awa na maboko na ngai eza vraiment stérilisé na sokoli yango bomoni na pamusi awa na kati ya carafe na eloko oyo na kati citron na ngai lelo nazwi baposo ya citron te lelo tokomela citron tosangisi yango na tangawisi eza râpé na râpé tangawisi na ngai na oyo na râpé yango na oyo eloko oyo na râpé na tiaki eloko oyo na se na tie boye voilà tie na se awa na râpaki tangawisi déjà na râpé yango bien voilà nazwi na tie na kati awa eza déjà lavé propre ezongi kuna et puis ma citron oyo na kati citron ba poso nango to salelaka yango si mbala eleki citron yango moko etikalaki to bwaka te citron ba bwaka te lelo to kati citron to râpé tangawisi na biso to koti na kati awa ba citron moso etikalaki place ezalaki te na koti yango na kati ya carafe voilà et puis to fungoli boye tokei awa naza vraiment merci ebele awa pe nazosenga vraiment merci oyo ezali cadeau mwana na ngai ya mwasi oyo nayebisaka bino ya médecin ingénieur aplobaki mama nasombeli yo mpe carafe mosusu oyo esengo te batindeli nga mpe carafe mosusu oyo mpe ezaka presque même modèle voilà oyo mpenza eza kutu bien sous makasi soko fungoli en tout cas merci ma fille nasepeli makasi voilà tala botala bomoni oyo penza otie o baloma na kimanyanga o soki biloko na tangawisi nini okotisi awa otie mai na oya moto voilà okotisi na kati donc propre tant ozo melango evani nango ka na kati voilà eza pe na oyo appuyer oyo c'est juste pour na ko appuyer na kati après oyo kangi na yebisi bino tango kangi boye yo wana ozomela merci ma fille chérie I love you esiko ozali na Scandinavie nzamba pambola yo na mobali na yo na koko na ngai aza kuna ya mobali vraiment nzamba pambola bino ya bi mama na tindeli yo pe yango wana mususu ta musu oyo pe eko parce que oyo eza fragile ekoki pe ko pasuka ngai alobi ozanga te donc kolo eko pasuka bala moko to remplacer kuna voilà oyo eza mai na biso ya moto to chauffer ngo su mwa moke ndenge toza wana tozosala pe leo na dessert na biso tokopela na pokwa ekozala kitoko makasi vraiment bandeko na ngai wana mama leki na bino la danoise boza na se ya sous le baoba moko poiti kopo café ça dépend eloko nini yo lingi komela mpono landa sous le baoba ekosala tokos na ndenge ya mokete vraiment ba merci voilà
mai na biso etoki vraiment etoki kande na yebisa bino tokamati tofongoli tozwi mai na biso ya moto toche mai na biso ya moto quantité o motema no ekolinga yaya tosuki wana tokamati oyo todindisi na kati voilà toluki kote oyo ya kotia yango te totia yango boye tokanga nano bandeko na ngai totie boye tokotia su mai muke kaka na likolo ya awa mpona na mutu oyo mpe jus nango mpe kota ntina se bomoni lelo naye kolakisa bino ndenge nasalelaka yango ekovanda awa moto ekita après 10 minutes tokomela yango journée mobimba yango tokomela yango vraiment bien ekosala malamu makasi bandeko na ngai likambo etali cuisine ya mwasi fo ezala propre penza makasi mokolo ezali na soki lumière ekobeta te wana bandeko na ngai tozongi lisusu bobanga te donc kaka oyo nde nayebisi bino yango wana toleki na lombango mingi toloba mwa moke likambo na cuisine ebongo tokozonga tosala recette na biso ya suka bandeko na ngai cuisine fo kobatela yango eza esika moko il faut ezala vraiment propre makasi propre makasi mpona bomoi na biso mpe ezali na kati ya cuisine soki microbe ezali microbe bandeko na ngai sikoyo tokota na lombango mpona likambo etali propriété ya cuisine bandeko na ngai cuisine fo ezala propre makasi et puis cuisine na yo fo ezala esika moko ya discrétion ndenge biso batangisi biso ndenge biso ndenge pai nga na koleli balobi ke cuisine motu nyonso akotaka te bandeko cuisine eza te camarade na yo au pire camarade na nga akoko kota na cuisine kofungola nzunga biloko na yo oyo lambeli mobali na yo ndenge alingi kosala ba désordre banini non ba camarade na yo o camarade ya motema oyo elenga eleye bosuka na salon jamais koyi kokotisa ye na cuisine akoyi koya le msusu pona première fois mutu aye kotala yo c'est normal biso na Scandinavie okolakisa mutu cuisine yango yo toza boye olakisi pe ba chambre banini biso na Scandinavie tosalaka bongo donc soki mutu aye première fois il faut ko faire visiter ye ndako eza mabe te mais eza wana te ke ye moko nde mopaya koleka ke na cuisine azwi mai ndenge alingi afungoli frigo na yo ndenge alingi afungoli jus na yo ndenge alingi ake kotala bakamarade mosusu bazalaka eza vraiment très impoli yo okei kaka na ndako ya mutu ofungoli banzungu lelo olambeli mobali na yo nini loso ngo ese chauffe eloko boye obarmoi ofungoli eloko oklase bavere na yo ndenge nini eza nde non mwasi oyo azali mwasi ya mayele okoki kokende kofungola biloko ya moninga te esalamaka te cuisine ya moninga eza lokola ozokende koyoka esolo ya kaleson ozali kokende kolata kaleson ya moninga ezali place moko ya kobatela yango malamu ngai ata moninga ye na ndako na nga obien nga nake na ndako ya moninga nakotaka na cuisine te loba ye moko aloba na ngai kela danoise tovanda na biso na cuisine ata tovandi na cuisine naza na posa mai na kosenga naza na posa eloko apesi nga na kozwa jamais na kofungola nzungu na ye alambi ndenge nini biloko nini atie kuna jamais ezali mabe makasi na yango na kobeta bino lisolo moko ya muke oyo ezali ke esalamaki ezali mabe moninga ya mwasi asali makambo ya mabe na moninga na kati na cuisine yango bokeba yo koyeba te moninga ntango ayaka bandeko motema ya mutu ezali sanduku ka nde nayebisaka bino motema mutu eza sanduku oyebi makambo azokanisela yo te oyebi makambo azokanisela bana na yo te oyebi makambo azokanisela mobali na yo te yo monaka kaka mobali na nga aza na ye ntina moko te mobali na nga aza kitoko te mobali na nga aza boye nani yango kuta kolula ye nga nalinga na nga mobali na nga bona modele oyo mpona bato balula ye te non boyebake kolula mutu na mutu azalaka na eloko ya lulelaka mutu yo koyi kolula mutu na zolo olobi la danoise zolo ezalaka monene yango nga nasepelaka na zolo wana parce ke azwa zolo ya papa na ye papa wemba olulingaka na zolo
mususu koloba zolo mabe zolo wana ke esali sango opération mususu koloba na lula kala danoise da manzaka na ye na lula kala danoise da misu na lula kaye na tena ye tena ye achaka choko te na donc mutu mususu te nga na lula ka mwasa choko nga donc mutu na mutu alula ke loko yango koloba te ke oyo aleki moninga mobali wana nda aleki mwasi onda aleki te misu oyo totalaka mutu na mutu atalaka na ndenge na ye mususu akoloba nga kaka misu oyo mwasi oyo yango ka ndenge na kufelaka esili mususu bassin nga na kolinga la danoise te aza na taille ya bamindele nga na kolinga mwasi aza na bassin penza ya munene donc ça dépend mususu alobi te nga alingaka basi ya bassin lokola la danoise parce que basokolaka facile ata atoki akozala na solo te ça dépend ya mutu na mutu yango na ngai na kipaka te ofinga o mwana mwasi oyo la danoise aza munene mabe aza munene lokola soso aza munene lokola ntaba aza munene lokola ntonoi aza munene lokola bopesaka kaka bakombo me boyeba ke mutu azofinga kaka wana balingaka ye kaka ndenge wana yango wana bandeko na nga cuisine koloba te ke mobali aza ntina te cuisine na nga camarade aya koti bamosusu kutu oza te camarade aza na clé akotaka aye kozwa mungwa aye kozwa boye bandeko confiance na cuisine a partir ya lelo botika ngai nakoli nango bandeko kolamba ngai nalobaka c'est bien bato ndenge balambaka yekola kolamba totala barecette oyo balambaka ngando ndenge nini balambaka pondu ndenge nini boye me kolamba bandeko na nga eza don nzambe apesaka biso yango ndenge bato mosusu bomona bakangaka suki nga nakanga suki na yekola te na vande esika moko te nazotala bakangaka boye basalaka suki boye te eyangaka ndenge wana na yekola te biloko mosusu bayekolaka te ngai nayebisa bino soki bayekolaka kolamba mbele ngala danoise nayebi kolamba te mbele nayebi kolamba te bandeko na nga na ndenge nini ngai na ndenge nayebisaka bino na mwana suka natikala kosokola bilamba te tina koli même basous-vêtements natikala te natikala kolamba te na ndako na biso na lamba na ngai te nakoyebisa bino vérité oyo balambaka na lamba te basokolaka bilamba na yo nasokola te basalaka boye nasala te oyo bayebi nga bayebi mais tellement eza kaka eloko ke okoyeba kaka oza mwasi oyekola malgré nalambaka te mais namonaka quand même nakokanga misu te nazomona ndenge mama azolamba ndenge bayaya nanga bazolamba ndenge bazosokola ndaku ndenge mama azoloba il faut kochanger badrap tuki combien de na semaine 2 fois faut kosala boye mama azolakisa mais ngai mwana suka nasalaka te bayayaka mutu basalaka nazotala kaka na age ya 13-14 ans nalongwe pa mama nake kovanda sikoyo epai ya grande sœur ya na biso liboso lere ya ye awuti poto aye bana na ye bafrançais milai baboyi mibale ya mwasi na ya mobali sentinelle ya mwasi akolamba biloko ya biso ya batu population bafamille banani ye alambaka biloko ya mobali na ye donc cuisine séparée cuisine mibale cuisine mosusu ezaka uniquement mutu akotaka te pai ya na biso bande kolamba bandeko na nga mwana akota te mutu akota te oyesa bino wana ezali cuisine ya mobali na nga eza biloko ya mobali na nga bino boke na cuisine populaire ou bien la mosusu boke mpe bolambi libanda kuna mwa mosala lambeli bino apelisi makala kuna bakure kei ya kotikala na cuisine aza na barechoa courant barechoa pétrole abandaki kolamba biloko ya mobali na ye moko atikala kopesa ni mwana ni ti bandeko na nga ndenge abeli akufi alobaka cuisine ya mobali na yo mutu musu akoki kokota te camarade te mwana te eloko te bandeko tokota te akolamba abongisi bacuisine ya mobali na ye biloko ya mobali na ye so jour wana pe aboyi mwana musala simba alambela bato te ye moko mutu akokota na cuisine akolamba biloko ya mobali na ye boni biso bamama tolambela su mibali te tokoma kaka mwana kolamba nga nasalaka na tongo na pokwa na boyi bandeko te ere moko babiloko na biso balakisa biso na bafamille fo ezalaka ebanda kosala bien ebandaki mpe kovandisa bapapa na bandako ata papa azwili yo mbanda kokima te akobwakisa yo te lelo ekomi kaka so mobali azwili yo mbanda abwakisi yo akepa mwasi mosusu
Mais na tango wana ezaki kake papa tazwi mbanda mso ezaka aneka mibali balingaka mais azoloba kake te na otika na mwasi nanga na kote wana kolia na kote ya propriété oyo na olingeka parce que moko na lexaka ata akotika na kobwaka yo te. Mais lelo tozo négliger cuisine comme ya mutu nyonso camarade ya koya koti biso na tokoli bongo te okokota na cuisine ya mutu te. Cuisine ya mutu ezali place moko privé parce que ezana biloko to liaka mutu mitema mikolo nde mipaki bakomi mitema mabe. Okoki ko imaginer mutu aye na cuisine camarade afungoli nzungu na bino asumbi na kati bandeko camarade aye na ndaku ya bato atali gauche atali droite aye na liboke na ye anye atie na kati ya biloko bandeko nyanga ezalaki teke bato bakoyeba ke batie biloko wana nye. Mais tango atie liboke wana nye tango yo fungoli nzungu oyoki solo wana est-ce que malédiction ekoti te botutu ekoti te bandeko nanga botala niveau tokomi komemela makambo na biso bakongole ki motema mabe bama bobatela cuisine eza esika ya yo moko eza place yo kosalela makusa papa ndeko mwasi motema mabe jalouse mo amoni ke moninga alobi ndeko lelo eza anniversaire na ngai nakoya kobetela bilo lisoyo na bozindo anniversaire a moninga yaka pardon anniversaire a mobali ya moninga abi yaka to sala mobali na ngai anniversaire surprise mobali na ngai koksi 50 ans ya yaka na osale ka anniversaire moko surprise na obenga ka batu parci par là ka muke ka baya tout sepelisa mobali na ngai bandeko sorry parce que escalier moko eza na sima na ngai na bosani ki nazaka na escalier po na mata na salon bandeko ndeko na biso wana abengisi moninga aya na liboke ya nye anniversaire surprise ongo sesa mobali na yo mama banda kolambaka yo moko malembe okosala ngo même une semaine oso okata biloko boye soko obengisa ata bato 10 ata 20 nga na kobengisa bato ata 15 20 na kolamba biloko ngai moko botuna bato ya Danemark bayebinga bande koloba yango yo bengaka bato te ba aider yo kolamba non bande nga so na kina fête tant ndo ça ba fête na kolamba pondu fumbwa na lambi yango nga moko na kosala 3 jours na lamba kakaka na lambi bina biloko tout après na kamati na ke na restaurant sota ba chinois ou bien restaurant moko boy na commander sko ba biloko oyo ya ba bikolo wana oya biso ba congolais balingana kolamba na kobenga mutu te boko ko benga bango po na bangaka oya ko leisa ba biloko ba camarade ache biloko mabe tele moninga mukolo anniversaire ya mobali na ye 50 ans nzoka nde alingaka bapanzana alingaka bazalaka te mais yo zo mone motema malamu abenga mwana mwasi wana aya na liboke ya nye bandeko na wuti kobeta lisolo koko moko asumbi na mbetu ezalaka bongo soko obetika lisolo bien mutu asumbi okoka mpe bamasolo abongo ebadi koyela bino bandeko bayelinga lisolo na komemango na live ndeko mwasi aye na liboke ya nye amisumbeli na ndaku na ye aye kopota na biloko ya moninga kaka biloko ya lobi ke mobali na ngai aza mutu abandundu alingaka bamayebo wana ezaka lokola matoyi basalisa na mbinzo basalisa na mbisa kokauka batie mwa nguba James da Costa papa leki ya bana akabatala te ayebi elubu wana ya bato abandundu balelango fort sobi na kosela ngo mobali na ngai alelaka ngo ne ye place ndeko mwasi aye kotia nye na kati loko ayebi ke batie nguba na kati ya okoyeba ndenge nini ya yo koyeba ndenge nini ye loko batie nguba na kati ye pa poni kaka oyo neti ya nguba asumbi aponi abi oyo ndeza loko nguba aye kotiela muninga na kati ya biloko heureusement bandeko yebiso kosala diarrhée osali diarrhée badiarrhée suka ezala su solo te soki ezalaki badiarrhée mbe mobali wana alie nye
tala niveau okotsa baninga na cuisine. Alors soka zaki cuisine na fermée yaya. Atanga na zana cuisine semi ouverte. Mais mama, ma cuisine semi ouverte. Oko suko bele na salon kuna côté kuna na salle la kabino ba live. Côté yo koma te. Okoma te yaya. Luvunu nange. Oko koma te, oko chela bana nga kaka. Oko chela bana nga nye. Bande ko suite à l'isolo on a live. Live alelo kozanga te. Bande ko to komi na biso ko chite. To nisko to sala elubi na biso ya suka. Bande ko yango balobi bate la cuisine. Bate la cuisine. Muto kota na cuisine note camarade ya ye suka na salon. Oko ki ko tia même biso ibino bozana na cuisine yo ezaka n'importe. Bamba tako bamba bande ko ngana ndaku na ngana longwa kana cuisine ngeza ki séparé mais sans porte. Bande ko na somba rideau kitoko na cha. Soko koti na ndaku na ngako oyeba te place ni cuisine eza. Bande ko na batela ka cuisine. Na koli bongo de pa ya maman na biso et pa ya grande sœur na biso ba l'accent biso kake faut ko battre la cuisine et c'est si kamongo ba pa ya bakota kate bande ko mwana noko bakota kate yo vanda na salon yo vanda na salle à manger eza ndaku na yo te yo mama o mesana er nyoso kokenda na ndaku ba kokota na cuisine mukolo bako lié loko mabe mukolo bako ya kokanga yo eza dangereux bako tuna banani bazalaki wana emso cheke loko te melikolo ka bikota kota ko fungola frigo ba tout sans respect nzungu olambeli mobile no nini yo mama quelle audace quelle éducation ya ndenge nini niveau ya modeli nini wana batangisa wapi okola wapi owuta wapi yaya boke neta ko tuna mama na biso alamba kana ndenga osangate mama Grâce na kati ya Suisse Grâce cuisine ayebi sabino ba règlement ya cuisine na ko benga mama Grâce no isa mama Grâce mais quand on ko pesa biso ba règlement ya cuisine ezalaka ndenge nini boke ko tuna Raissa Pindi moi si pembe na kati Angleterre Raissa Pindi officiel à Lambaka. Bon, après Sabino, règlement d'ordre intérieur et zali ya cuisine. Et zalaka. Basi mele boye bien moté. Bako sale la bino 10 règlements d'ordre intérieur ya cuisine ya. Oh et ça la keba na bakola bien. Mobile ya zala toujours les sengo. Yamba bokoloba. Yamba moi so akangi mobile. Oh moi so botoli mobile. Oh moi so gabaki makayete. Yaya règlement kaka d'ordre intérieur yambe touté biso ba congolais kaka règlement d'ordre intérieur yambe tout mobile ya ye azana boy panza makolo te yaya toza pe na ba règlement d'ordre intérieur ya cuisine o esala ke esala santé bien ezali kokoti saka ba camarade ke cuisine oh même ba semeki yaya même ba semeki mo bazo kota na cuisine bwaka liso o yebite lo ni ba oke sala kuna pona yaya na banga boya yo keba bande ko nga to komi kota suka sikoyo to sala eloko na soto bengi dessert o to lia kango na pokwa o ezake yango nde ko sala yo mama ko linga te o perdre ba kilo mbangu eza mabe. Il faut qu'on perde ba kilo malembe. Et qu'on soit 3 mois, 6 mois. Donc, oso perdre ngai banana bandi ko sala ba recette oyo. Tozo kende suko ba 6 mois. Ndena ye komona résultat. Ndena ye komona na perdre 7 kilos. Nazo kende nango malembe. Si da opu ya 8 mois. Une année au moins na perdre 10 kilos. Mbala mo na komi na bi oui 10 kilos na ngekei. C'est bon. Koko ndape makasi e ozala pe elengité. Voilà. Donc la recette nangai na somba ka mingi ba fruits. Ba fruits o lelo eza ba melon. Boyebi no so boyebi ba melon, toye nango pembeni yango yo. Na somba ka mo ba fruits nanga ba eza ba fruits déjà ba kati ba sokoli parce que eza pasi na kata ba melon ya parce que melon eza ya modèle na modèle. Ya couleur nyonso eza awa na kati awa. Na somba rango pake nanga pona na sele la dessert. Oko sala ngo pe na banane. Oko zwa pe banane na yo.
bozela tozwa banane okoki mpe kosala na banane ozwi banane moko osali okati ka moitié ou bien okosala mpe na pomme donc ekodépendre na yo moko voilà tokokamata milk na biso ngai nasalaka yango na verre oyo mama Ana Paola na kati ya France émission oyo na dédié yango epa na yo osengaki nga mpenza ndeni basalaka recette oyo na préféré nasala yango na ndenge ya live voilà verre na biso verre nasalelaka eza oyo eza baverre ezalaka bamidele ebele voilà bozela moke naza na oyo mpe voilà oyo eza mwa moke oyo eza mwa monene voilà eza lokola tasse nasalelaka oyo nasalela yango ya dessert soki nakomela chia nanga lokola dessert nasalelaka oyo soki nakomela chia nanga lokola namela yango avant nake nalia na ntongo nasalelaka oyo alors jour nakosala oyo namelaka basali nachangeaka une semaine 2 semaines ntamsu nasali oyo napemi nabandi kosala yango ya ntongo mokolo nakosala oyo ya ntongo nakoexplike bino na verre moko ya mwa moke mais oyo ya dessert na verre ya mwa monene voilà okoki mpe koutilize oyo mpe eza mwa monene tu peux aussi kosalela oyo mais na préféra oyo eza transparent mpo ana mona yango évolution nango voilà tokanga ok ozwi miliki na yo j'espère que ça se voit bien ozwi miliki otie omoni eloko oyo eloko nasimbelaka awa nde place nasukisaka miliki donc eloko ya likolo nango ozwi vraiment mesure wana miliki esuki wana soki oza na bamesirete oyo yaya outilize oyo ya monene oyo 4 soki mpe oza na bamesirete oyo te ozwi kaka lutu oyo ya soupe kokwea te mopepe ezolingaka ekweyisa kamera bandeko na ngai oyo likambo nini oyo likambo la kona voilà chia na biso yango chia eza bagraine ya chia yango wana bayaya mopepe kokweyisa kamera te voilà chia yango oyo okosomba yango na Amazon oyo eza 1 kilo okosomba na yo mpe voilà naza mpe na pake mosusu ya chia awa oyo bakomandaki yango moto asengaki nga nasombela ye nazokoti normalement eza facile na kosomba yango oyo nde eza moto asengaki nasombela ye nasi na tiango afo ya kozwa yango alobaki Amazon na ye ezosala bien te nga nakomandelaki ye mais soki oza awa na Amazon okomande voilà tokangi oyo chia nanga tokoki koutilize oyo 4 ou bien utiliser oyo soupe 4 voilà bozomona yango bien tofungoli bagraine na biso eza bagraine moko mike voilà 4 et puis okangi yango bien kangamaka kitoko makasi oluki esika moko ya bien na armoire na yo okotisi obombi bombako mosika eza mike soki oza na bana mosusu désordre bapandi mama mpono oaspire yango osala boye eza tellement mike lokola bagraine ya bitekuteku voilà sikoyo il faut kobalola yango mpenza bien kozala vraiment à l'aise yango na ndenge nasala yango boye mpona mama na biso Ana Paola amona donc faut kozwa mpenza ta na yo kozala à l'aise il faut kobalola yango bien loko ozobeta maki obaloli bota esangani mpenza oyo nazosala yango boye bandeko na ngai eza mpona normalement kosala yango na aire nango ya bien soki olingi osala boye okosala yango ba 10 heures ba 11 heures okotika yango ekovanda ekowumela mpona olia yango après 20 heures
ou bien okolia ngo pe na ba 19h ezalaka bien soko le na yo ango ata kutolia ngo na 22h ata kutu na minuit ekosala problème na libumu te ekosala ote kosala vraiment bien bandeko nanga tokoyamba telefone te ezoderange nga bandeko sori bino mo boyebe pa mama bino ka boye. Oui, allô? Oui, bonjour, je te rappelle dans ça l'émission s'il te plaît. À tout à l'heure. Voilà bandeko nanga possible message nanga ka boye ba fruit yango yo botala eza modèle na modèle o modèle après bandeko nanga yo botala bomo il faut ko betaka ekangama kana se ezokangama ekangama boye soki ozo balola yango opemi muke obaloli pona ekangama kesika moko yango bomoni nga na préfère kosala yango na tasse moko transparente na façon que nazo mona penza et bandi ya kokoma kilo ekomaka kilo. Allez tozui moi fourchette na biso à soin. Voilà to bandi ko tia ba fruit oyo lingi oyo motema no ko sepela ozo tia na kati ya o nde suka na recette. Una mama grâce na biso cuisine aolambe na bino ba pizza olé na yo bien ok pas grâce pindi ok pas Angelka cuisine o sali na yo bandeko ekoki na ngo boye o etikali boye ndenge etikali boye bandeko na ngai tokoluka boîte moko bandeko soki ozangi pasi po ozwa soki pe ozwi posa eumela seko soki ozangi pasi kanda na mawa esali na motema yango natikali na susi bozela moke yaya bolimbisi yo nakolukaka eloko ya malamu eza pe wapi nasala nini nazali fololo bozengengaka na bonga nalonaki yango soki mokolo mosusu nga nakoli nakuta yango ebimisakeni ya malasie nayebuki yango ozwi mwa boîte na yo oza nango parce que ndenge se efungwami boye soki oketia yango na frigo mama eza bien te ekozwa basolo nyonso ya frigo ekota awa ozali su kitoko te ozwi boîte moko ya propre obaloli reste oyo reste oyo tokosalela yango lobi nakosalela yango même 3 fois ou bien pe olingi opesi bana bale na bango ou bien yo moko pe opesi mobali na yo ale na yo yango lokola dessert eza pe mabete. Voilà oyo etikali tokotia yango na kati ya frigo totie na frigo na biso. Voilà na frigo na ngai na bambaka ba papier na nga oyo ezalaka horaire na nga musala ezali ba papier ba rendez-vous ya bana ba facture mususu na yeba ke na soka tana na cuisine na boîte misu awa nazala ba ema ekangaka yango donc wana yeba ke facture o efutami o ezaboye et puis mobile na nga pa ko koma note tamsu na lala ki atike na note abambia wanga pe na kotika note bana batali mama azawapi akosala nini bandeko foko zala na biloko ndenge wana na ndako esungaka mwana ko koma ba numéro ya téléphone ba camarade na bango en tout cas ezalaka awa pe na porte frigo na ngai bo mwana na musika na tia ba photo ya bana na ngai ebele o mwana bota na moki. Voilà bandeko tokali na biso na suka bino moko bozomona boyebeli kaka na modèle oyo botala ebaluki bien recette na biso yango oyo totiki yango evanda ti après banzala moko yaka na pokwa ou bien pe soko lingi na pokwa kolia te o remplacer ka na oyo ole na yo mama olali ekosala yo bien liaka yango soko lebo même pendant une semaine 2 semaines otiki na yo opemi après okoki kosala oyo nga na kolakisa bino na tongo
ou bien pe ope misika nzoto kope manope une semaine liso oliete ou bien pe 3 jours, ça dépend kaka ndenge ekozalela. Pona kosukisa o ezali suko jus na biso oto salaki bino mo boyebi moni carafe nanga na yebisa bino ezaka na bakopo nango. Merci tanti Bobette zamba pambola yo leloko kabela kanga ya kitoko o bozela eza fermé. Ezalaki fermé oh. Voilà. Efongwami siko. Voilà. Bon moni oyo eza na couleur ya jaune te parce que ezali citron oyo na utilizaka so ibolandaka to rapaki yango. Mais oyo etikala citron oyo etikala to bwaka te citron ba bwaka ete lelo to kozwa ye moko to sangisi na tangawisi. Vraiment bandeko na ngai, j'espère que l'ambiance était bonne. Na raparaka biloko nanga awa. Na ko râper citron, nzoto citron, bomoni de na lef sarabino. Tozaka ba citron na ndaku te. Bozela na ko râper te na zo expliquer bino ka ndenge nini na rapaka citron nanga. Moi ciseaux to fongola. Nanya buki yango oh bande ko moni oh citron oh sukoli penda bien ozui kota biloko ya mike obandi ko râper ne bamsu balobaka yango ko râper ngo ezaka ndenge nini ezala kaka boy okozwa sikoyo kamo eloko no muke oyo tie na se obeti yango obandi ko râper râper au moins ba poso nyonso ekomi ozui yango ale otie na sani ou bien otie na eloko oyo soko za nango. Après, je sous tangawis au râpé. Voilà. C'était juste là la Sabino Deni na ma poso. Yanini wana. Ok. J'espère que vous avez compris. J'espère qu'on a passé un bon moment avec vous. Alors, bandekonanga, soyez prudents. Bon, battez la cuisine. Abino talan de moi si jour anniversaire nae makambo e baluki. Ndeko mwasi alobi ke camarade yaka na lambe na mobali na ngai elubu ya boye na boye tokomi na combien de minutes nzambe mbala moko ye wana kende ko tia kaka na biloko muninga o anniversaire e baluki na mawa love tokata monsieur bandeko tukata me elo nyoso na sala kana meka kaon. Wow, kitoko makasi. Mais si à moyen mekezate parce que l'âme sous na reliango na live. Son zamba pesinga makasi. Bye, botika malam. I love you.